alingaka kufa place bomona Gauthier Wing akenda wana ezaka nde place ya Patron Ngubi nda alingaka kenda. Et puis Patron Ngubi bazala na mukonza bawangila azala na posa bango mibale bakoma kobima ba deux fois azala na posa Patron Ngubi bakoma deux fois lokwa ye. Mais tellement que Patron Ngubi esprit d'un homme aza mobali atelemela likambo na pafandi bo afandi na muninga ne mobali ayebike o master nanga ataka camarade akomi kosimba ye. O ba génie nyo bana kosimba nga boyenga no toza ba camarade ba master ba nini nde place problème ebanda yango wana. Patron Ngubi baboya likambo wana donc poto ku Patron Ngubi akena suka kinao na ndenge na ye to mona bakoma ko menacer Patron Ngubi na poto croyant que arobimisa ba secret wana. Alors ye ku tupe ane mutabongo te do bakoma ko menacer ti lelo yo na Patron Ngubi bavanda l'aise aboti pe bana na ye akinya ana l'aise na poto po aboya nzela wana. Lelo ba no juger ka Koffi Olomide za kama be bo fingi Koffi Olomide mais orchestre wana nani ta fingi Koffi Olomide. Nani ta fingi Koffi Olomide na orchestre ana bolobaka aza mabe mais lelo tala ba retomber lelo to komi ko comprendre que ba mabe msusu eza batunde ba memaka ngo na moni mission mo bazongi si mikolo ya kala mokonza ba wangila ame koloba circo finga bato so finga basia bato mais et pourtant il a créé empire du mal. So totali a créé empire du mal. Bato babandi maramba mabe na réseaux sociaux eza ekiri banino na ba ken piana bambutali kasu toyo mona ba manike toyo komona ba Alexis Wese toyo mona ba Jaël Froide bangomba ya na mahambwana. Jaël Froide se permettait ya kofinga tina mama ya Koffi Olomide. Alexis bimisa na mnoko na ye mama ya Koffi Olomide bima na mabata. Tala degré. Siko na kati ya orchestre na yo bato baza ko insulter muto azaka ancien patron na yo. Bazo finga ye après na suka nango opesi bango ba visa omemi bango poto. Donc elingi koloba ke non bamba injure wana yo o acceptera ngo. Ondimaka ngo omona ngo normal. Mais kolela teta on peut koma ke na kam mususu ba oloba pe mabe na il faut supporter ngo. Ka ndenge bato wana mususu ba supportera ba mabe o balobaka na bango ka ndenge ba supporter ndenge ba finga bango donc bino pe faut bo supporter. Pela ba sacrifice mususu bo kosala te po mutu nyonso to afongoli na emiswe. Mutu to afongoli miso bo koka lisute. Bo koka suko boto la faire actualité te po actualité na minute va na maboko ya faire rigola. Bo mata bo kita actualité za na maboko ya faire rigola. Tiens, mo fimo bo individu mo ba uti so wapi to yebi yote oyeka obimi ngo bando ngo za place à Jaël. Monde Jaël a kota kinya. Pas que na pota bima tatambola ata comme prisonnier biso ba ilunga ba ke poto lobi awa. Ba ilunga ba Vanessa ba ke poto lobi ka awa. Mais tande ba otambola na Paris. Ba l'aise. Nous sommes tout album na marché ezo yokana. Ezate ke yo tango bimisa album ozimba mo solo mo botikeli baninga poso mutu aye esimba tete. Tala bato bakangama na yo soto totena orgasme awete tal lelo orgasme awete azasu na succès te osala nyonso mezo simba te tala lelo Robino malgré toi bandene ko yemba te moi ba générique na ye wana kaka bandene ko sala wana ibando sala pe moi bien mais lelo Robino carrière zéro na bato be bukangama na bozana bino mayele te. On a son attaque déjà mutumo ba fanda na ye déjà la telle ndenge sukeli na otika nanga. Na otika. Ngo bino bo finga na pe na ndo beta kama sona. Mbote na balandi nyonso ya Congo Esengo TV keo. Mbote na bagoloise ba gladiateur nyonso o balanda biso na Congo Esengo. Batutu o balanda biso so bo s'abonner te bo s'abonner. Et puis tant que la bémission, vous partagez, vous likez, puis vous commentez, et ça la rend moi bien. Après si moi na papa Clovis Fimpa, hein, le général, monté ma maman Doris Fimpa, mon patron, après si on théâtre, après si moi na bana na Rit Joseph, na petit fils na Allegria,
napesi libota na nga famille na nga bambote famille Lusamba Marianne Christian Yves Evelyne Naomi Nathan bambote ya trop na vie na nga Eclipse Lumingo drapeau de Lion Ale Panzo Papi Zila na peso pe bambote Docteur José Tingulu Jacques BKD ya Fatou Damba na peso pe bambote ba Vicky Machero Papa Edo Dianga na peso bambote peso za na Allemagne sango na ye nango lelo eza mingi nanu po tuza mingi na promotion nanu ya le 15 juin parce que concert na biso ya le 15 juin na Genève Arena ezali ba billet déjà et comme presque à la fin hein système au basali mikolo ezaki non osombi billet ozui mayo na yo ya faire gola ya faire store tant on osomba billet ozoza mayo na yo pourquoi faire ya sali bongo ba tebele bazoloba tant kuna bateka ki mafuta mbila te biso eza mafuta mbila te eza mayo otali prix ya billet muto azosomba osomba déjà billet là mso na 80 €, 90 €. Polo eza nango soki 25 €. Ozomona so 35 €. Eza pe bien à facilité pe ba fan na étage ozomona. Donc tant ozosomba billet na yo, ozoza pe polo na yo. Po polo wana eza nécessaire kokota nango concert pour ba mbongo wana nyonso ekendaka ekende na est. Pona ba problème tozana nango na est bino mo boyebi à chaque fois ba massacre eza kuna batu bakufaka bazo violer bana donc makambo belé yango moni faire avec initiative wana bato bazo somba ba billet ba pesa ba ba polo mbongo wana nyonso fo wana ekokende na est na si bozo mona ke ba tuna biso oyo ba voyage ki muzeki ndingu lité ya kanda ya Marcaouz Vanessa Virginie Manganga ya Ilus bango nyonso déjà bakomaki bolelaki baza wapi bakangami wapi boyena boy ezaki mingi stratégie ya orchestre parce que bozomona bango baza bel bien na Paris baza ko se préparer ndenge nini bakolongwana po bakende Suisse pour na concert na biso ya le 15 juin. À part le 15 juin tous un festival le 28 na le 29 et puis le 29 et le 28 na le 30 na festival ya café couleur café na Bruxelles et puis le 29 février aza pe sur na concert moko pe kaka na kati ya Bruxelles. Serge Makonda na monozola na peso pe bambote ya trop. Donc à part wana toza pe na album na biso oyo eza na marché. Eza na marché Dynastie D volume 1 volume 2. En tout cas bagauloise gladiateur bo consommer album wana makasi. Bozo mona tombilo bozo consommer bozo somba album na biso ezo pe sa force na artiste na biso. Bozo mona biso to lingi te to zo disque d'or mobo ya Makiona. Disque d'or mobo ya lokuta te to lingi to zo yango avec ba vie avec des exemplaires tant aux autres disques d'or aux hommes qui exemplaires yango mon a ça la béton bozo consommer bozo télécharger na ba plateforme nyonso et puis ba tout ba linga faire ego la ba gauloise ba gladiateur pourquoi pas ba mourir à bonne musique il faut s'abonner na ba chaîne tout ya faire ego là OK na carte ya Facebook pour s'abonner OK na page na ya Facebook pour s'abonner OK na Instagram pour s'abonner OK na TikTok pour s'abonner boké na YouTube na chaîne ya YouTube bo s'abonner bo aimer bo liker et ça l'aura bien pour na artiste na biso donc concert na biso yana ya le 15 juin et ça na ba surprise ebelé ba te belé au moment na quitté na le 20 na le 21 na Adidas Arena ba kozala wana le 15 juin ba te belé bazolo ba keno o biso pe to lobaki mingi nini na biso ya Adidas na minute oyo concert elali boena boete na minute so tali même na ba téléphone concert etala makoleka Adidas ezate na minute oyo concert ezotala makoleka Adidas ezate double Adidas wana eloko ezotala makoleka ngo ezate keno de bobi keno faire gola balongola ki ba concert mususu na balongola ki ba nini na ba chaîne ya batu mususu ezaki yete ezaki producteur au monique bango moko ba se rendre compte que ba sala ki mabe baluki ba approcher producteur ba solo la naie pour ba keno avant kotia eloko na chaîne na yo ou exact déjà payant au producteur abimisa ki mbongo na ya pesa ki faire gola avant ya kotia ngo il faut solliciter producteur faut solo la naie parce que atana ba Facebook ba vidéo belé que ça la rasoko tindembu ya mutu ba kokata yango ba kolongola ngo mo penda son ba longoli yango eza poani pesa ya mutu droit d'auteur eza normal en tout cas le vraiment ebele ya kosolola ezate naza pena na posa nde boso mande ba billet
boso mapinda babie bana poto bana France Londres hein bana France Londres Italie ezala na Suisse ezala na Allemagne ezala na Hollande boso babie to na posa le 15 juin wana hein fête ya musique ezala peine à Genève ndenge ezala ki na France parce que France ezala ki tombé vous comprendre France ezala ki tombé donc ça na posa pe makambo wana eleka na Genève pourquoi pas peine ndenge ya Bruxelles parce que quand même te besoin 4 dates wana eza na Espagne Londres Bruxelles na Paris lisusu poto ozonga sur la sol française à part wana eza na bato belé bazo komela ngai nana obetaki lisolo ya Patrick Ngubi lobi Patrick Ngubi bato belé bazo kanisa Patrick Ngubi aza deux fois non Patrick Ngubi aza deux fois te boyi ba po ani Patrick Ngubi alonga nga naza nga Gauloise yana masolo mususu eza ya bango na kobeta ngo te mais soto obeta ngo parce que pourquoi bango ba beta masolo na biso na moni mission mo bazongi si mikolo ya kala mokonza ba wangila ameko lo ba circo finga bato so finga basia bato mais et pourtant il a créé empire du mal soto tali a créé empire du mal bato o babandi makamba mabe na réseaux sociaux eza ikiri banino na ba ken piana bambutali kasu toyo mona ba manike toyo komona ba Alexis Wese toyo mona ba Jaël Froide bango mbaya na mahambwana Jaël Froide se permettait ya kofinga tina mama ya Koffi Olomide Alexis bimisa na mnoko na ye mama ya Koffi Olomide bima na mabata tala degré siko na kati ya orchestre na yo bato baza ko insulter muto azaka ancien patron na yo bazo finga ye après na suka nango opesi bango ba visa omemi bango poto donc elingi koloba ke non bamba injure wana yo o accepter ngo ondima ngo mona ngo normal mais kolela tete on peut comme ke na quand mususu ba oloba pe mabe na il faut supporter ngo ka ndenge bato wana mususu ba supporter ba mabe o baloba na bango ka ndenge ba supporter ndenge ba finga bango donc bino pe faut bo supporter na minute to toloba maramba olelezate hein mamba olelezate linda misinga moya olelezate je dis kambila Patrick Ngubi a deux fois ti Patrick Ngubi soka longwa wana Patrick Ngubi akutana na ba risque Patrick Ngubi bela makasi non na Côte d'Ivoire bela makasi na Côte d'Ivoire alingaka kufa place bomona Gauthier winga kenda wana ezaka nde place ya Patrick Ngubi ndalingaka kenda et puis Patrick Ngubi bazana mukonza bawangila zana posa bango mibale bakoma kubima ba deux fois Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35. Azana posa Patrick Ngubi pas comme deux fois le quoi mais tellement que Patrick Ngubi esprit d'un homme aza mobali a telemela likambona pa vandi bo vandi na muninga ne mobali abi ke o master nanga ataka camarade komi ko simba ye o ba génie nyo bano ko simba nga boyenga no
toza ba camarade ba master ba nini nde place problème ebanda yango wana patungu ba boya likambo wana donc poto ku patungu ba kena suka kinda na ndenge na ye to mona ba koma ko menacer patungu bi na poto croyant que arobimisa ba secret wana alors ye ku tupe ane muta bongo te do ba koma ko menacer ti lelo yo wana patungu ba vanda l'aise aboti pe bana na ye akinya ana l'aise na poto po aboya nzela wana bato ba bengenga na ba téléphone ba komelenga bana poto bele ba komelenga yo zolo ba patungu biseke patungu pa deux fois te patungu ba ya deux fois te et ça kutu pe ba jena ete ye kutu mambwana pe azala na ngote to ba lukaka yenda ko ma deux fois et puis ba lingaka ba lia na orchestre wana yango bomoni sala patungu ba sa nini a se retirer. Vous comprenez que dans le bureau, biso to ye bara bato to ye bara to mona bango tende ti lelo vie bobo ka kesi to mona ka été. Chiba déjà na lobe dernièrement ana betel solo na ye. Nde na sala ka face à la caméra. Betel déjà le solo ya chiba na bisi bino ke chiba aza bien te. À part raisonnement ndenge comme moi deux fois mais aza pel sous malade. Pareil na ediba na ya bobo ka kesi. Pareil na chuli bomo na pe chuli janité ba te belu ba no mona entourage na yo na sabino orchestre en état vraiment empire du mal et yebika ko bebisa ba via bato oso mona ke moi sina mobali ba sala rager so ba zui fille moko hein sinde ti fille mo bo Nadine bango na yo beta bino lisola Nadine bango wana Nadine bango na yo beta bino lisola fille wana. Donc mona mwasi aozoye mobali pe azozoye donc mwasi na mobali o ya zuye mais au mona à la fin mona fille wana so azaki na molu pemba na zaina makamno kaka bu ekiti nyoso to boite partout ma bezali mais yana mabe muso eza inacceptable to ko ndima ngote to ko ndima ba mabe mususu te nul n'est parfait. Nul n'est parfait, mais t'as parfait zate. Mais y en a ma bien, même ata Satan et moi c'est là na ngote. Ata yé mo Satan ata la rapenda habiter. Oza mutu lokwa bango ko nyo ko la bana bata batu boete. Na patango bi aza des fois te. Na bato bando komela ngai mahambutu aza des fois te baluka yende. Na orchestre wana. Est-ce que ça là? Exactement que yo soki aussi bisaki likambu moko boy, il faut luka batni surtout ba kotaka na rythme wana. Non, c'est pas ça. Yana mutu muso ko se sacrifier pour la batu muso pe na simana ba bonge sala mara. Et ça la mara. Lelo ba no juger ka Koffi Olomide za kama be, bo fingi Koffi Olomide, mais orchestre wana nani ta fingi Koffi Olomide. Nani ta fini Koffi Olomide na orchestre na bolobaka aza mabe mais lelo tala ba retomber lelo to komi ko comprendre que ba mabe msusu eza batunde ba memaka ngo vous comprendre yango moni il faut obenda ka batunde ti fi wana o wana msusu wana soki liza na oti ko tala émission mo boazo ba ke banda na fere si na scène orchestre na bazati na te pose finga na bayombe obi ke fio za mayele to azobo wa mayele te comment est-ce que likambu ya individu ya mutu moko okotisa na batu nyoso dernièrement non d'abord ezaki likambu ya faire rigola imo abete concert na ndose la o mema critique na koyemba ya faire rigola to na mamususu mais obandi ko finga ba fan lelo lisusu likambu ya faire rigola obandi finga bayombe banyo finga bayombe mutatine zate na ebite yo na okutoza na ofimo boboti na bana 5 ba tata osunola bakuna na ngola mwana mobala koma criminel mwana mobali criminel ya makasi na ngola kota ba prison mais oyo moni osala pona yo luka visa olingo bando yo dénigrer bat na ndenge ya salité po yo sala eza ya salité parce que oyebi histoire te ya musique oyebi histoire te. Biso to zela rabo ila biso ba masolo ke patron na biso beta ki concert pona oto tala concert mo ba beti awa ezaki kutu ya concert mo bo ya obomba mabo ba concert na boseni komo ba benga ngo ayembi mabe
nzembu na ye moko akidia fuka oyo ayembango mabe ayembango mabe nayebi ke oluka visa yo ntango oloba ke no faire gola na orchestre ne baatina te bongo orchestre na bino fali tina sena na atina nani aza tina orchestre oyo destabilizaka bavia bato lelo ozala na esengo mpoza na orchestre na so obimi opesi mokongo nyonso ya yo etikali kuna nyonso ya yo etikali kuna baoutilize mpo kuna eloko eza suta actualité eza lisu te faire ando ya ne malema baomata nde na étage amati nde na étage ti akomi mpona minute okobotola actualité pas faire egola en tout cas nayebi te esenga mino basacrifice ebele mpe na basacrifice mosusu bokosala te mpo motu nyonso to afongoli na ye miso motu to afongoli miso bokoka lisu te bokoka soki obotola faire actualité te mpo actualité na minute evandi na maboko ya faire egola bomata bokita actualité eza na maboko ya faire egola tiens mofi mo individu mo bauti so wapi toyebi yo te oyeka obimi olingo bando olingo za place à Jaël monde Jaël akota kinya pa kenda pota bima tatambola ata koma prisonnier biso ba ilunga bake poto lobi awa ba ilunga ba Vanessa bake poto lobi ka awa mais tande ba otambola na Paris ba l'aise yo Jaël okoko sata vidéo to tambola monte ko mema vino na risque pourquoi parce que ba tinda ofinga ka biso toyaka ofinga batu te toyaka ko éclaircir batu toyaka loba ba vérité malgré vérité na ngana lobaka ebima lokola impolitesse okana fingi mutu mais na lobaka nde vérité na loba nde vérité tango yozo yako loba bongo bino mo kutu ko mwasi ya ba mkonza ba wangila tala faut contrôler maloba parce que na ta auto comme na ta ba vérité et le monte e bomba ma etika la bomba to no bimisango nyonso tant bino boya loba biso pe to ba no bimisa po yo so yo caché sur faire egola ngana o caché sur fali je m'en fous bote le marabo finga ko felo mide bo finga faire egola bo finga ba misena so bazani kaka ye aza danger omoni place azongi omoni nda kiti nyonso azosala esimba lisu te à cause na bino ya empire du mal et puis ye moko acceptango parce que ye mutatindaka bino yango lelo ekomeli ebo kobebisaka bavia bana bato koutilisaka bana bato mwasi na mobali po yo oloba na faire egola mais ce que mokonzi na bino ya bawangila mosala na bango mwasi na mobali koutilisaka bana bato kosalelaka bachance na bango kosalela na bamasta na ye moko bamasta na ebele basere na biso bamujinga kuna kangama kuna ya Brazzaville akangama kuna ya Brazzaville bakamaradi na ye bandotambola basite ya lokondo wana po aza kutu na poto msu mona eza teka mutu so aza poto nde aza akinya po bato basufra na poto bazali makangami na kuna vandi neka po mona ke ana kina ayo souffrir ata mekuta souffrir na ndenga poto mais na ndenga makambo esimba te pourquoi parce que avanda na bato oyo basisaka bato ba énergie ba narcissique ba vampire en vrai sens du mot bato ba bika ko sise ba énergie ya bato pourquoi en tout cas ngana yesa bino so boya na ndenga bongo ngape na ndoya na ndenge na nga na ndoya na ndenge na nga na ndoya koloba po na bomba lisolo te na bomba te kelo kianza le Gaulois ya chango na peso bambote place oza kolila rape ba mabanga to gelo kianza na peso bambote to so botika marambo te to kende nango bongo tina suka bofinga nga trop bokumo kota tina TikTok na nga bofinga nga na to répondre bino te nga so finga nga na salle émission ata bobi na nga na sa 270 000 émissions ata sa 370 000 500 000 émissions na posta lango je m'en fous oluka succès oui na oluka succès na lui na oluka mbongo na oluka succès donc dans dossier lango émission à chaque fois
botika nde kobebisa bavi ya bana bato. Botika mwana bato ya Regina Marianne soki Myriel la congolaise mwana bato ya Regina bosangela bino mibale mwasi na mobali mwasi azwi lesbienne mobali azwi abimi naye mwana bato azali na makambo na yango moni liwa pe ya Regina nezaka pe clair te liwa ya Regina na pour Regina na mutamema mwa mwasi na tikuna ba point noir makambo esimba lisu te boya kumisa patron na mino le sel patron boya yembela bokilo ndenze mu Marie-Jeanne Bololé yembela Marie-Jeanne Bololé vous comprenez liwa ya Regina na ezaka normal te mwana ya Regina Myriel bomo sangela ya mama pa mwasi na mobali po bino ko mwasi na mobali na bino mbali do boyeba ni makambo na bino bomo sangela mwana bato mama ne so azali na bon moy kanda azalaki bonga bokoka mambo bosala o bonga bokoka mambo bosala mwana bata Regina eza passé eza vraiment passé tant dans le bamamba boye na lo bango ne sengote sala passé toyebi ke monde musical toyebi yango ya monde ya kisi ya mambo ebele. Mais il faut la place au talo kolo bata innocent faut talo kolo faut tala place morote oyo ya ko détruire ba via batu po omoni surtout na vie soko tambola na ba étoile batu na ba chance batu yango yo utilisaka ozwa ba énergie batu jour e balukelo mabe puis jour o ba mama mabe yango ozo mona preuve en est que non au sali succès mais ozane loko malonga te o bénéficier na succès na yo te bien ya malonga ezate ezakande les warriors conscients tant où y a le baraba vérité beaucoup mo beba ne pas ba no ba vérité azongi sabino garçon na bi ezakande yango omona lelo bien ya malonga ezate otikaka na lupango mo na kitambo kuna na place au répétaka vandaka na bandako ya kufutela pourquoi posa kintaketo faire gola o lelo bino bo dénigrer au fi wana ya tina te wana ay mission ba ke faire gola a patron ko leka patron na bino na kin awa kaka na kinya surtout bando tanga ba parcelle à faire gola le keta 50 ba bien na ye et puis à part wana ana makamne o asalaka mais bino mama bebo sala yo moni ba mbongo na bino emona na te poza mbongo mabe ngasi na lota ngoti bopianga mbongo na bino mbongo na partout na kenda na ngoso na keka ko changer ba bimisa ngo faux dollar bikoro place na comprendre bino yo ngasi na éviter bino pourquoi ata botinda batu boya tipa na biso boya sona ba mama kote na biso ponga atika olobi la faire gola na boya yango pona ebike ba mbongo na bino eza ya mabe ya courte joie eza ya courte joie ya bambongo ya bien te eza ya bien te taka nga na lota nga na lota koto mukonzi bawangi la pesi nga mbongo fere koto apesi nga mbongo fere apesa nga ka 100 mais mukonzi bawangi la pesa nga 300 ka 100 wana o fere gola pesa nga ndeza mbongo ya bien wa bino partout na ndokende na oloba likambo je jure devant Dieu na tambola na banzela na ba presse. Je jure devant Dieu, tant dans le balikambo, dans le vérité à 4 nanga. Et bima fombongo, faux dollar. Partout dans le monde, muto linga ko changer ngote. Muto linga te. Nga moto na la muka na comprenanga bia bato baba faux bato. Yango jour na kenda ko pesa e rapport ya mwana na ngai, akoka ko pesa ngambongo te bisika mutu na pesa na $10 afuta transport. Na comprendre ngo ngabi ya bambongo na bango eza ya mabe yango moni mo ebosa na ngo loka malongo ezate pona ndenge yo mibenga numéro 1 ero foza atana mo salle moko boya munene to ana studio moko munene sala wana la belle no ekenda
okokata obimisata artiste moko te ero na ndenge yo mikumisa ero me fuza ndi na la belle mobo ya munene oza ko encadrer bato mais okosala ngo te po yo mona oza jaloux amuta likunya olinga tomona muta ke liboso olinga mona te muta renier yango le 15 juin bozali belé na Genève Arena musique ezongi na poto vérité bimi libanda lelo sko bato bakomo comprendre musique eza wapi nani ayembaka to na posa te ka ezala mutu moko fa renyaka to bato mibale to misatu te jibe na wera eba no sala ba succès bango mibale bandilu azalaka kofolo mida zawa na papa wemba za King Kester azali ozomona donc mutu abete loko ne ezobetama mutu nyonso to album ne na marché ezoyokana eza te ka yo tango obimisa album ozimba mo solo mo botikeli baninga poso mutu aye esimba te tala bato bakangama na yo so totie na Gez Mawete tala lelo Gez Mawete azasu na succès te azosala nyonso mais ezosimba te tala lelo Robino malgré toi bandene koyemba te moi ba générique na ye wana kaka bandene kosala wana ibando sala pe moi bien mais lelo Robino carrière zéro na bato be bukangama na bozana bino mayele te onga so na tali déjà mutu mo ba fanda na ye déjà na tali ndenge sukeli na otika nanga na otika ngo bino bo finga nga pe na ndo beta kama so na ye na lobi na mamba mouvement na biso na lobi na sisi na coach ya ye na sisi na zongeli su wa biso to ke nango ka bongo prochainement na ye la bino lisolo ya Nadine Bango na sisi na biso mo bo ndozala na ville bo azara mwasi ya Jamal azara mwasi ya Jamal mobo ya mundele komone kimi ngai no ya na lisolo na eponga penda ko na kobimisa tout na obimisa tout Arnaud Matumona na sima caméra osala nga déjà basine Arthur Pouloulou Bambo Théâtre Kevin Mohamed les longues jambes la moni de Lomata donc toza penda qui me complet en tout cas na ebisa bino vérité donc tant bino bo bimisa boye ba ke biso be to anobimisa nso po biso to anobimisa avec preuve mais bino bo na preuve te preuve exacte biso ba Gaulois bino bo na preuve te fi wana saltana lizana ya loba ke fere ay loko te banali kubanda na fere tina se ebongo fali ba pe be loko te banana bandila fali tina se ba pe be loko te ok c'est pola ba ebo yemba te ok ça ba danser bata zebula biso ko to komisa ilunga chanteur ilunga yebo yemba ko leka ba mission nyonso ya orchestre wana orchestre mobimba so mutu auti na ndako na bango aye musicien so akomi kuna komi danser wana orchestre na suki na bino alelo lo pena na suki na bino aw mouvement na biso ya déjà na mikili bato bo dozela déjà balite ya kanda Muzeki Ndingu Virginie Manganga Marc Aouz Ilunga na danseuse na biso Vanessa Bafosset baza déjà kuna na Paris donc deuxième équipe yo kende lisusu na minute mwana Congo po bana poto baozela mwana Congo azoya Kunzardo aroya telele boromona ye po équipe ezoya en tout cas penda Genève ezango parité na kati ya Genève bomona penda équipe complète ndenge faire préparer ki amema orchestre na ye ba chocholia na ba danser wana mukusa na bina makasi bomona bifalo ya mado bomona ye nasi ponje danseuse moko bakisa monde mbouji voilà pas ancienne danseuse na so umeli na orchestre umeli makasi nasi ye pa bakisa ma quelques chroniqueurs nde bozolo balobana quelques chroniqueurs pe bako kende concert ezana musika concert ezala le 15 juin non kutu to komi ata na début ya mois ya juin tozana na début ya mai donc boye ba kati to koma na fin mais bomo na équipe ya bato oyo elanda na ekende donc le 15 juin concert ezali le 28 na le 30 na couleur café na festival à couleur café le 29 fait rigolo azasu na concert moko pe na Belgique lisusu
Et puis tu as 4 concerts. Oh, ba date nango ezoya eza en Espagne, tu as na Londres, tu as na Belgique, tu as na bango sous na France. Donc boza ba date nango kala mingi te awa. L'heure de ces 4 matins bo mona ka to projeter ba date ya ba concert oyo. To kobeta libanda ya mboka. Orchestre penda eumela mwanda libanda. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait il a tamabe. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Et où mais la pour baza vraiment na tournée. Kin le loté. Nan si koya kin peut-être cause à la novembre ou décembre. Tant papa avoir yamba mort abete la biso double stade ya 20 mendenge à la kaka biso bagolois. Et puis, ceux qui tobi total la penga mususu, tous appellent un artiste na biso, Patrick Beckham, l'œil du maître, binos bobi Patrick Beckham, azarape pour le barape mingite, avant qu'il ne peut pas faire bougas à l'ekaranzela ya J7. On a concerné na Ipton, na Genève, billetterie déjà ouvert, bato o baza posé à kokende bo sombara déjà ba billet ba golo biso soutenara bato. Hein biso to zarate le quoi ba fan misusu ata mutu wana azarana bango soka beti concert ba royate. Biso sko ba golo to zarana esprit bato nyoso ndenge biso ba golo baza to zalaka. To soutenir Patrick Beckham na concert na Ipton na Genève. En tout cas to somba ba billet bo kende après concert à faire égola le 15. Donc le 29 toza na Ipton na Patrick Beckham na Genève na Ipton kuna na Suisse boya ebele puis Fabregas pe arobeta concert na Paris na Casino bozala na pe belé pona ko soutenir ba artiste na biso po biso na biso toza bana ya mboka. Merci na ba onyo surtout ba 8 ans ya kolanda ngai. En tout cas, on va refinga ngai ya bino moka pona azana nga kuna te bo commenter, bo liker, bo partager. Donc et ça la bien et puis bo s'abonner. Hein? Merci na papa Clovis Fipa. Na ndengo pesa nga espace oyo na yaka ko pesa moi ko loba. Merci beaucoup na maman Doris Fipa. Merci na Arnaud Matumona na sima ya caméra. Soki nzamba lingi tokutani prochainement. Bye.